kutana bino batu bolandaka congolokolenews.com. To comment komona lelo partout. Eza sokoke, eza na poto, eza la awa, donc partout. Okomona batu bakoma kolobake ennemi congolais, eza ka congolais. Pona nini? Et comment ermo boboko sa cop soke perkité. Au moins mninga wana omsuba kangi ole aboma mninga na ete olingaka apota mninga. Toute la population pour aller à bongo. Dans le mois du prochain zalate. Toyoka lokole abana mboka. Mbote papa. Bonjour maman. To comment komona lelo oyo ndenge yo za awa na moni oza awa oza na ville ozoluka. Et comment mona okosa cop mobwe, cop perkité. Ole inde bakangi yo bozaki des personnes, inde bakangi yo aussi bien conséquence wana yo moko mais yo fo funda ka mninga no te comme bakangi yo zo bazo peso pasi olinka bino mibale pona nini balobaka ke ennemi ya Congolais za Congolais donc yo moko moye onyoka mezato ngaka bonyoka mabino mibale. OK, personnellement liboso ezali kozanga bolingo. Ya mibale ezali difficulté. Motako molinga kosala kaka na posa na ye moka bénéficier. Yango moni ke no. Et puis alors monsieur ezali kozanga ndele kimi na Congo. Ce que ezali bozo ezali olinga senti ke no bazo partager ya na ba Congolais mosusu. Oh bazana ba mbongo bazana ba moyen nyonso. Ba mbenga mitema mabete so bakutani social ezalaka. Eta ke biso Congolais ebele ba Congolais bazo souffrir bazana yango te soka 800 même osali quoi par linga pe soka 10 parce que ya zalaka en tête mais or que na partage ezala bongo te. Na partage ezalaka na temps totamba biso mibale to lokote loko to partager yo na yo ngai ya ngai mais na Congo eta souffrance ezala makasi motako mo penser ngai nazala makamu na ngai na mikamu na ngabo il faut na sala pona nga moko c'est ça. Mais makamu to mona ngo ezala peka ana Congo te za partout place nyonso Congolais zalaka mtema bezalaka ezala poto ezala bamboka bapaya pona nini? Bon non ezala mtema bezala partout te côté wana nga na kondi matin parce que to vivre en open à l'étranger aucun mboka mpayoza na ndeko kuna to kuti pe Kongola ya miyo lotaki ndeko na ye pas supporter azole sa zone melisayo mais mutema mabezo bana na biso moko awa biso ba utaka awa soki esimi awa to ke kuna motayelo ekulingozo ngise image wana on va comprendre mais na poto foma na ba étranger mboka mususu ezalate ka biso ba Congolais nde batotoza vraiment à 100% awa na Kinshasa Congo na makila wana ya motema mabewa na kobanda bakonzi tina biso na se. Merci papa. Bon ennemi ya Congolais ibanina na kati ya ba mabota. Na kati ya libota to koizulu ba ke lelo so tozomona ba Congolais ba komnya ke ennemi mingi. Ezana d'abord bonzambe. Tozana na division ya bosambeli. Lelo na kati ya libota ke ennemi zo bana na kati ya faille. Komona na kati ya libota papa asambela na église de Noir. Mama azali mutu catholique. Mutu mchaza mutu missioni. Obi que déjà comme tourbillon. Bokabwa déjà écoute. Donc to bandana on a bossé to reconnaître l'originalité na biso. À partir de reconnaître l'originalité na biso, ndeke permettre biso to tambo anaboli na bolingo. Mais tant que originalité na biso, to zebi yango te bolingo ezalate. Donc ennemi congolais azalaka congolais. Pour le lot mona ki batu église, nemsusu ya Abraham basesa na ka bango na bango. Parce que bazana lo sambo moko. Au mona bo batu maman langi. Balinga basesa na ka bango na bango. Parce que bazana lo sambo moko. Au mona ki batu catholique désolé ki sake bolingo zo utawapi na lo sambo. Donc to recours non na bonzambe o ba setre na biso ba kumisaki ndeko ko permettre biso bolingo. Ceux qui tozongi non bongo te congolais azaka munguni ya congolais. Merci papa. Ya congolais zaka yemo congolais po congolais yemo biso na biso toyoka na raté. Pona nini? Bon. Tolingani te. Tozana bolingo te entre biso na biso. Yango na toza ennemi na biso zaka biso moko ba congolais. Mais na monanga ekoma tina kata mabota. Bokoza bobota mi 15 donc au mona kaka bolingo na kati ezate pona nini ko funda ba rapport kidi pona nini ezata na place ya musala bolingo penza ezalaka te pona nini. Wana ezo dépendre pe na famille ya mutu ndenge bazali mais bolingo na biso mala Congo biso na biso tolingana raté po là tozo lingana te moi pe toza bomoko biso nyonso ezate. Merci. Tu vois, mboka na biso tanga kalezaka bien.
ezalaka bien. Et maintenant mboka na biso baby pour nga nemi congolais communier aza congolais pour la nini puisque ba science ekoti mingi na mboka na biso il y a beaucoup de sciences kota ba église ebele kota la ba science wana ma be wana yanga ne kota na milinga ba congolais oyo ayebi nzambe aza motema bete na moninga oyo ayebi nzambe aza kobanga nzambe. Vous voyez, réponse à l'engagement. Des sciences et côté mingi. Tant que la science est à la gâte, vous avez la bolingo, vous avez la biche sur le Congolais. Et maintenant, comme la science est côté belé la mboka, c'est pour ça que les Congolais, la Congolais, va au Canada. On a la bolingote. Yo olinga été, ya olinga ekunate. Pour n'imiter ma bébé. Mais quatre nanzambe soki. Bon, moi, bon, il n'a pas zarate. Je pense que maintenant, on peut s'abonner à l'engagement. Merci, papa. Oui, bien, Bulilo, monsieur Cézali, pour un beau juillet. Beau juillet, la Congolais, à Zozoa. Comme ça, je moi belé, mon ingana ya opesa he moi bazua ezana kati. Alors, pour Nabiso, hein, Congolais, il faut asimba mboka na mara. Asimba mboka na mara pour mutu mususa obongisa biso azate kaka ye moko Congolais. Alors, patia Congolais moko zobe bisa na mon ingana yo. Alors, ça vraiment ma béminki. Babi bolingo ezo uta na kati ya famille don na kati ya famille ndeka bobota biso yo za papa au moins bolingo ezate entre biso bana babi bino nde ba parents na biso nde batu bozo pesa biso bolingo te ko kabolezali ya ngwana ti tozo bima tozo kola toke partout bolingo na baninga ezate pona nini papa. Bon bolingo ezate pona nini puisque na ba famille mingi rancune za mingi. Na ba famille mingi belé bazwaka ranking trop. Alors pour nabiso ba ranking mususu au moins soko ba sambela mingi so sambela mingi en tout cas pour bota ranking na kati ya famille da passe pour ko banga nzambe merci tokomi na suka ya reportage na biso na pesi merci na mama Gidi Bisengo yem tazi azu image oyo na pesi merci na Patrick Kinsala yene muta monter yango na pesi merci na bino nyonso oyo bino bat bolandaka congolocolenews.com eza passe mingi boyoki ndenge ba papa balobi donc eza passe pona congolais ndenge aza na eda mutu te tala problème lelo ekomi bolingo eza te na biso bana mboka tala lelo ambassade ya Italie ebandaki kosunga bana mboka kobima mboka kokende poto mais lelo kaka biso ba congolais tokei revese cop lelo oyo ambassade ya Italie baza na justice ata bino moko est-ce que ezalaka bazo bolamu na biso mais congolais aomona ngo mabe vraiment ça passe dans nazo senga na ba congolais nyonso ba changer amour du prochain ezala bolingo ezala entre biso na biso et amala muté boko ko sala cop na muninga lelo cop bosali et perkité muninga kimi yo linga kaka olandela muninga na comme yo ba faire souffrir yo linga kaka olandela ka muninga na tina suka pe ou bien okende te okele avec sa famille na ye bakanga mwasi na bana ba mama na ye eza malamu te vraiment eloko wana photo tika ngo photo zala na mood du prochain vraiment eza passé le non senga na biso ba congolais to changer ezala ya awa eza ya mboka libanda to changer na pesi merci na bino nyonso na pesi merci à trop et mbote ya trop na Christian Ndisu number 1 pour la ninte Fleury Balekomboso grand frère propre ici ko zali kuna na Londres na pesi David Olitombote Fabrice Malita Diodede Ndisu na bosani yo te place yo zali mangoko to toujours yebaka ke ozaka mwana ya ndako na bosani te pour l'ambassadeur na Londres Laetitia Bisengo petite sœur propre na pesi yo mbote to mona ina mbala sima na émission mususu boza paza pate sisi na bina yaka moko sita ba mama o ekambami na ba mama boza pate bobetaka www.congolocolenews.com bo mona biloka kitoko makambo nyonso ya kitoko boko sepela na pesi bino nyonso mbote to mona ina mbala sima na émission mususu merci.